te balenda qui fait top news ouais que mission na bino bolinga kayango avec Dani Kisabala ouais va to ara même moral na bino ou la système PC loko tozo eloko lelo invité la biso boye bien déjà mettre lo bakombo na été et cameraman le Steve lui refungola bon mon invité na biso babika ming mère boss pasimbo munene taka na kati Londres yo bika makambo maman nzambe malamu kuna mingi to pesimno bambo te belé système ga PC loko tozo loko Steve lui fungola pour mon invité na biso ouais moi c'est Pembe bonjour Babi yonde makambo cameraman on débat solution veut dire que yo makam cameraman on ba solution yes oui mission langa non binangi loté franchement na bika ki yonde makam cameraman on des solutions yes ndeni santé tout le monde débat Pembe ba nini santé ndingini non par la grâce de Dieu ça va na za bien. Merci Nabos Mkolo chaîne Passi Samaki Mboa Mounene veut dire que boss moko sur la bien azala bien na ba travailleur na veut dire que boss il faut ala bon parce que soza bon ba travailleur biso ba msuto lingato ya fo et ça la moi bien merci ouais jazz le to ko yamba yo to bika ketara jazz jazz non mon ko mo malamu moi na bando takyo na buiti na mon ko mo malamu ningo fandi. Franchement, Dani, non? Oui. Nazamo malam. Nazamo malam. Franchement, nazamo malam. Yes, le ba bien. Au combien moi la malam? Tu os ala mo malam yes. Est-ce que marambo zolo papa to ba talo kuna? Est-ce que ba temo na biso ba to ba talo? Au combien moi malam? Oh, siko nini comme ça moi malam. Yes. Non, la tout nini comme ça parce que. Ta bota la no, na ba luki po. Oui, que Dieu a mutambanga, l'appelle la mutambanga. Tokutanit. Dieu. Ah, moi, malam, franchement. Babi Dieu a communé moi malam, ouais. Nationalé Galinga a communé moi malam. Deko, solo biki na komi. C'est que on dirait na komi mobile. Mais naza moi, c'est que quoi naza moi, c'est que naza kande naza. Ok. Boy qui a bien monde wa solo ba. Avant la bande taquer na nous. Ami comme si ami commandé de moi malam azalaka déjà moi malam oui papa le lo bato bata la biso ba yebi que non tout ça na dièse mais dièse papa le lo ni tindi biso to loka dièse ouais tout ça bloco 4 la question na biso to ina ngaka lelo première question na biso to na dièse ndé beaucoup maraka bindika boyebi ka neke ça la biso bien so bo critiquer biso ande to mo la force biso na biso voilà so critique ezate moi peut to ça na biso kitoko ezala kate lelo to ndebo tu na est-ce que dièse azaka na papa est-ce que dièse abala to abalate est-ce que dièse façon to mone la kai na negra est-ce que azala ka bongo est-ce que bi mission et dièse ou asalaka est-ce que ba famille na balanda kango lelo to zanaye boyebika système ya beaucoup makaka elo biso to lingaka kokoma Steve lié to banda boulot ouais jazz papa on ndenge batu na biso est-ce que jazz ozala ba parents ouais jazz azana para azana ba parents na ye jazz azana ba mi bali bazali jazz azana papa na ye lubuka et chuchu jazz azana mama na ye mbelu bibiane wazando inanga jazz azana papa azapena baleki. Est-ce que jazz papa ndenge osala boulot na oboyepe est-ce que papa palanda émission pe biso pe que jazz lande émission non ah pourquoi pas te papa landa kayango alandaka mais akoki ko vendre la karaté ke alandaka yango mais ayebi ke non jazz ndenge za wana aedikaka mas aedikaka ba couple oyo batengama na makamba bolingo azongisa bango na nzela akoki kozula ngo tana yete po atalaka yango mais moi muki ako visiter pe atali na po asalaka na pe azana bureau na ye wifi za ofele c'est que moi koti pe atali bon akipe na été aleki na ye jazz est-ce que papa yebi sako ke no jazz na telle émission na yo yo moko santa bon na santango bien makas parce que depuis na bon mwana tant tozokola na papa tant papa zokolisa biso ye na maman bazana ba bato apelele ay bazana ba bato apelele mona ke ola taba ba jipa milayo moni papa zo biso oh ola ti jipa milayo na kunanga c'est que zo sa bepunga la mwana malamu omoni c'est que azocho déjà bablo mo bola mutu oh ke moi za hypocrite ezate faut attirer mon clair et mon père se témoigne au moins voilà ma belle minene
mabele soutien kolata boité loko zana na mabele mike ko sala la soutien te loko mikolo ba ko benga bango ba ujana ba voilà moni ba pardon tous une émission nga s'il te plaît répondre ba question nga tous ke ndakini ba top news o mona Jazz kota linga me mangai boss na ngai lobela ngata ujana nde makambo baby ujana franchement biso ba ujana to e mabi pour ujana so kanyeli yo oui parler Jazz to koma wana to bi keza identité na yo eza identité bien eza identité na yo to koma koto lingi d'accord na tiki na ngaka ouais ba camarade pe famille za ramunene ba camarade banani pe bazo pe ba encourager ka papa musalo sala ka Jazz continue ka na idéologie wana to Jazz va eso pe que non te Jazz oko changer pe masolo te ya liboso muto encourager ngezala na mama nanga encourager nga Dédé ezala mon boss 3 eza o azala nanga c'est tout Jazz yango nde makambo o azala na yo o azala nanga yo zala combien mibali non te sona biki naza mobali te seke na kosi na lobi te ke mobali na lobi ozala na combien mibali te mibali bazali na bi bien Jazz olanda question na bi ko kimanga te te kasi na répondre mibali ba na bi ozala na bango combien te na mobali moko Jazz makambo lo baba to poto ba ta mobali moko siko bata poto ba yokela ko zuwa point basa poto omoni siko baza ba complexé tala na bango kuna omoni moi sa poto wa complexé munene zana na bale noko détailler bino basa poto tomboke ba poto wana nini meme bino na ba poto mobali ya meme na Kongo meme na poto siko po nini ozolingo kangela Jazz sexy pas comme poto te. Ça c'était c'est que soyo za ozala zuwa nanga c'est que keba la langue akoma yanga abi système ga PC loko tozoka eloko ayo prononcer bien émission veut dire que PC loko tozwa eloko veut dire que au PC loko tozwa eloko c'est la façon na biso siko ya la façon na biso émission na biso siko za PC loko tozwa eloko mais oyo kindula on isa yona te nanga poni bosanga bweko bochanga malaise Jazz to tikila ota to yebi Jazz ndoza bwepo kenda pe église osala pe makambo bien oui c'est bien c'est ça peut battre pe boui ouais na sambelaka sambela église sambela na église ya maman na biso la prophétesse Déborah na église Ebenezer ezalaka na Pascal mais bato belé ezaka ba otala boye yebi kandi bato baloba na bango oh muto amayele te atanga te asala boye est-ce que Jazz pe atanga non Jazz atanga balongwa na ignorance wana omoni ndenge yo simbi micro boye jamais boss pasi akozwa micro apesi yo tant que amoni na mutu na yo eloko ezate c'est que ba pesa kaka micro na mutu oyo atanga c'est que nga pe natanga siko na solo na bango ba misuso baby ba lingala te bas to swana bon na français omoni to swana bon ta misuso na Kinyarwanda to swana bango na Kiswahili tuluba français Jazz atanga bon anglais te anglais tango baza otanga c'est anglais OK moi je vois na za okimate na zende okesko na mibali na kuzu ngai Jésus comme bindo aka polele te na lobi vérité pourtant on soit prof anglais à côté tellement za elongi mabe ce qu'on a za ozaka score jeune moko aza bien moni to bimi na biso na OK mino kuzu to ke na biso kuzu otiki na mino kesika bana anglais so asisa le ba ni musuto côté maman nanga bo kande Jazz ninga zo palola babi ke no Jazz penda za bo ani mutarankinté azane normal na bato c'est ça. Ça va bien abattu surtout j'ai salué à pasteur Babi mon nom la sexy Jazz grâce à Mbise la sexy Babi qui oh boya yo le loko bi bien la grâce à Mbise obi om to polémique Jazz le loko bi bien na grâce à Mbise te wana zaya bo siko bondo simba ta zaya te te moni siko ezala noka bona na yana leki mo fo mo reçoit ezala bien siko le quoi na ko mona ke te azaya siko e pas bité oza petite sœur
Au soigner grâce à Mbizongo aza poto non? Oui, aza poto. Aza poto abimisa episode clip né ya encore veut dire que na osa ilango déjà ba publicité veut dire que tous a déjà na clic. Il y a batumoro boya ba jeune fille na biso na yamba na ba émission tozo ngasko to lamba encore na ndenye na biso. Parce que moi ni diez même si mutu ko lobele kombo wana lobele na normal mais c'est comme na maboko diez aluka balola on a façon moko kaka pour ba comprendre. Parce que moi ke ni mutu bebisanga. Ive ngana tangelo kwa mabia. Na bi encore musana oni na détail lo comme ça encore ngana yebite ko expliquer ko kanga matoite encore bazwa kango ava obeta biloko ko beta biloko te ava okota ozu encore pakoli na mutu oyo ke important ça encore bon bimisi eza album bon eza single eza combien de chansons eza propre ba 3 4 na imbele teye moko ayembi pe bien nzambi la ngai bien makasi to soutenir en tout cas moi parmi pe ba sindi le cœur ba MG30 to tche pe na kati bon façon ya yembi système à base ba Céline John tala degré mixer sur moment ndambo em speki boy ba avec et 10 pa yemba te wala boy te wala boy nana mungongo te yo yebika ke na mungongo te franchement mais dis tout le bien na makambo no pe susu mandamu teze par rapport à mission musu total la biso nyoso au moins peut-être dis azu mulangi ami kotsa na nzoto na ebo mwasi dis na nzoto ebo mwasi na bonzo tune ebo mwasi dis mais pourtant que no webi que no eloko zo sala to benga ngoni film pour no to lobani auto est spectacle o jazz au sala jazz ko zo mulango kotsa na nzoto na ebo mwasi eza mabete o se katanelo te ko katana te ta on les points na kotsa en plus au moni ba te belé ba mi pesa na ba film porno eza na tanelo mo memela bisote eza soko tali yango oyoki sentiment et puis tango sali likambo pesili mais émission ya 10 tango azo sala eloko ozo yi baba mo ba biloko moko boya mikie oyeba kité mais na porno oza na eloko yiba te eza ka epeso sentiment on après OK yo sala yango sili mais tango 10 azui mulanya koti ça veut dire que na posa na pesa papa mo boya ndako soif moko boya so sima ko pesa te sima ko pesa ipatika fana abengi yo te ba ako benga te matike ne fana na lobi boye tindo sala émission wana ba te ba landi jazz et ça la paix mo pe ba bengi jazz et toi bezo to kutana basala ngo yo za polele oui okutani pe to kutani pe o duso kazane ministre sona yo boya pa benga na kutani te bokutani pe bosala makambo ya eza te ke pona sa makambo no ako benga yo ke peut-être na posa na ki ma ba question de bien jazz OK ma ba question bien mais ce que c'est comme ce que o ngai ko mokale ya abengi nenga na yebelo pe na jazz mutu ti abengeliwa yibule ideni abengeliwa mutu muso abengi pour l'encouragement bona pa na téléphone te te moi mutu muso akoye sur na téléphone boko moni inutile mais tant abengi yo obi petit en tout cas makambo ba ke senga bien yo mo chozo kende pende ba weekend ba bengi ngai OK boy oyebi siko ezala nini au moins so kende na ba rendez-vous bongo ana mabete mi bana nga poto bo silikate lelo ndimi bongo mais ucho boye bongo bi oza mbali mo te baza mi bali nanga parce que batala ba émission nanga yo nozo comprendre te jazz au moins ni mutu naza aveugle te jazz wa mobalis siko so na bigi wa mobile nanga ale sum yes po oza mobile cameraman wa mobile te wa mobile c'est que so na bigi mi bali nanga c'est que mi balo batala émission nanga ba fan nanga na ponga bato be bazaka ba fan te nga benga mo mi bali to lobela nani yo zaka mbali moko na mbali moko est-ce que kotanga kombune o se kala le dire boyoka abika za mbali moko na mbali moko tanga kombune toki ati tikala tanga te tina pesa ende mbote voilà sali mon mari mon trésor voilà abenganga trésor merci abenganga chouchou nae OK abenganga j'étais sali on a fait mbote muto lobi ko zotanga te yeza comprendre que po te bolingo surtout il faut yeza la polele bato tout bayeba ya bolingo musu ya cash
Diez, tout est na caméra bien. Makambo le baiser solo. Naza na lo makambo solo kalaté. Kalaté la sexy mariage. Mariage. Ouais. Ah, c'est quoi? Et ça papa bango nyos. Yo ne muto yo o ya peu pour no pese là. 1 2 3 4 5. La pese bino mbote. Té. Po Diez ça boy otanga ko mbote. Té. Peut-être. La pese mbote. C'est bon, Diez. Tu comprends, je dis que le roi no bali no na nuti hein. T'es na bali té, naza fiancé té, mais sauf que Diez kalaté azobala. Parce que naza mobali na ngazolanda nga. Mutu mo pe ko bimelo pe la pousse que buru atie ba moyen na jabali. Bon problème té, il faut aller ka oh naza na eh. Bimelo mba mo bo Diez. Tengo moni nga siko na bala libala contraté le quoi mabole. Mabole. Na bala libala contraté. Mais nga na bala. Diez ngwana manete pour makambo ko mi sérieux. Oh, bon côté. Mabole. Mabole on sonne. Te kasi mabole. Ya bala libala contrat. Oh, yo yebite. Ngana yebite on informer ngati. Ye eza ba contrat. Peso tape ba contrat on peut kota kenda za ba contrat ba 1 mois, 2 mois. Moni. So so tali appareil na ye. Ya téléphone te. Mais ya papa lobina bomba nanga. So tali appareil na ye. Omoni bitabe. So longoli pos. On est bitabe zebarabo. So na appareil na ye koma. Ya mabole. Sko et comme elle passe à la longue pas balle. Sko ngana bala ya contrat mais ngana zo bala ya normal. C'est normal. Mais azana paquet. Jésus en makambo. C'est na vérité. Yo za makambo. Mais na bi ke bien bondo so la bien na Karine Mokonzi. Mais siko yo na Karine Mokonzi. Mais il est bien té. Jésus. Azawapi. Jésus. Tala ba tukuna ngai te. Nani ngwa? Nani? Na bibia bobondo so la bien na Karine Mokonzi nde bondo so la bien na grâce à Mbizi. Bana baza tokolo bani bato ba fungoli nzela quoi. Bato ba fungoli nzela par rapport ya musala na bino o papa totanga ba grâce à Mbizi totanga lelo ba Diez totanga ba Karine Mokonzi. Siko oyo tanyana azala journaliste. Azalaka tilelo. Ebi mutamemena na ebite. Kenga na ebite na ebi payete. Na ebi yete poso na yebaki ye. Ngeza be moni so mutaza impoli a mal éduqué. Ti a comme un niveau azwa na yo pe degré ya papa yo kata sonité eloko ba salela ozu yango. Pe en plus bon ben webi comment ba benga. Webi mutabina nzembo azinga likwetu comment nani? Koko Bilal. So mobile ya mabole ba benye Koko Bilal. Ta degré au finisi mobile ko la impolitesse. Nebiete. Na bien pena na poso yebete. Omoni mutu oyo azopesa ba star na biso ya mboka respecté. Mutu ana il fallait pas que mutu nyoso to banda ko lobela ye. Omoni po azana mal éduqué. Mais presque il y a sur la bien na ba star on na yebi ke ba star. Le quoi héritier Watanabe normal. Tozana Jésus de nuance normal. Tozana une émission na peso inane. Soki omoni ye mabole wana na héritier ba continuer ba commettre na 2 ans benganga so kombo na yozo benga yo mutu pesi kombo na to kombo na ye ponga na yebi na kombo wana te venanga qui sindiora mon vieux veut dire que je te salue akoma choko mabole makole tenga mabole libumunduta mabole amela ba chafwa mabole yende na lobe mabole amela ba chafwa wana makole tenga maza mwindwa azelo nyima be makasi ye dit na regretta fort ye dit parce que tant na yaka so na ye barake maison moko la ngena kota te merci Jésus quand même maison ngana Jésus non quand le on a mingo lo ba paye dit c'est que pene ça na pe ko kota pe on a bien la vérité ce qui na ye barake maison mona ngena kota maison mona on a bien la vérité bota on a lo bien na chema na mnote e beaucoup ta kuna ta ye muto memaye eza sa père na biso ya léopard baza ko beta na ye na boina tanga kombo na parce que si on attend kombo na ye ils ont dirait
ozwa bapeka ye mabole sikoyo saper wana amoni petit azali na mwa gaz te ese non omoni fona memo quelque part balave yo siko ntango azwi mabole amemi epai ya edi nayebi ke soki aolanda nga aoyeba bamemi epai edingwe ntango bakomi epai edingwe basaleli mosala esimbi azongi siko akomi osala nini ntango mibali bazoya akomi konéglige siko saper ya léopard oyo amemaki ye kuna akomi omoni mwana moke akomi obengi mwana moke mais saper wana azwaki mabole na balabala akomisa ye mutu siko lelo mpe akomi mpe koloba setona lelo kasi o message mo ezaki olanse ameko chance te nga na koyebisa kaka atika nanu ya liboso atika lolendo mpo ana eloko te mwana lingwala ana eloko te soki obi ana eloko te na se na ye eloko eza te mpo se na ye eza deja ya osalela trop mpo eloko yango mpe ya se so basaleli yango mpe trop ya mwa elembaka oyebi so otie boye vedi ke bato batala biso no otia boye ozongela yo moko te problème te nga na biye otie sikoyo boye kasi wana lobi te tetiaka boye sikoyo ere ozongela yo sikoyo olobaki no ye aza eloko te se na ye eza eloko te papo sikoyo yo jazz oyo bayebaki no oza na mibali ebele te nga problème te nga nana mwa moke nga nalingwele te naza na original ya na opela ujana mama bango nde makambo nga nde ujana sikoyo ye aza série ya omoi bafie na biso bawendo à l'époque ya bamama sikoyo nde na obi omoni na baépoque wana basere mangweli poso otali bi omoni vraiment na mama lingwele mais toyebi ke no bango nde butu bafungola nzela mpona te nga mutu afungolelanga nzela eza la Frine Tumba ya iwakwetu ya jinanga nde mutu afungolelanga nzela mais jes yo ozala na clair bozali koni na muluba 100%. mais lokwa bangala boye te navandi mingi na baswahili jes voilà boyeki jazz lelo mwa malamu babi aboyi na ele okobimisa makambo babi aboyi kobimisa roi golf mbala roi de majesté quoi babi so totali koto tomoni ka moi ça pembe mère Girene babi ka yonde makambo bango nde solution so totali subuye babi makambo ngo nde lingi bana mais to doser kaka aza na posa mais to doser kaka taka biso to biso Iviluye oyoki muto abebisanga alobi na posa tongo na bakina na posa na fiba mulangi ona seli sumu te mulangi akoka ezango normal te ezango normal oui bo eto mela la forme ni na forme mulangi akoka na forme na yebi te za mulangi akoka apesi ngamba mo posa yo mela mai yes yes par rapport à ba genre émission oyo salaka est-ce que peut au sepela pe un jour on me ko changer marque genre émission na yo au sala pe marque mususu te na koki ko changer ngote na ko changer te mais dès que na bali c'est mo bali singa tika na otika ceux qui na comprendre veut dire que au sala ngonanu mi bali nanu bazana nanu mais Diaz papa ninge ezala la vérité au moins te ko koti pe la kata na ndako ya libala boye lokwa nde bato babenga ka pe bapel wana epa na yo bando yamba ngoto ndenge ni to ba chanson obuka sim na obuka sim sorti na pesika omoni bato nga gera wana na simbisie o simbisie elle a besoin à les régner na ngai a simbisie sim veut dire que appel ce que koti a régner nango Diaz moni tribunal bakanga lobali boso Osimbisi. Tanyo compliqué nga. Osimbisi. Na pesiye. C'est que ya reni. Tu mon émission nga le to zaboué. Na bi pourquoi na ba to tchaboué. To kanga na mtsite pe. Mais pono ningo bimizana kasha mabe na zana kasha mabete. Ba ujana ndi makambo te. Te ujana yolobi aweza santa bouté. C'est que na conseille jamais ujana. Ujana. Na conseille. Faut que le mec eza sans tabou. C'est que naza sina ngena bakisata mibala ata 500 na ba ona na bango. Ce qui te vit au normal avant mon bal noya
Autant il y a 5 personnes au bima na bango. Mbala poto. Ko bima na bango ndenge nini? Ko bima bango ndenge. J'espère que nous na lobo comprendre. Te na yo kité, obi ko bima na bango, to sai na bango ba sorti. Non, sorti te ko ça bon rapport. Rapport ezani na lingala. Jazz. Jazz à toi misolité hein. Ouais chengai. Bon ayoka français te, c'est ça le problème. So me gars ko koloba na lingala là on peut son réponse. Bon zila quand même so kate hein. Te. So ki lobi na lingala. Mbamo réponse. Yo lobi na français, lobi. Quand même so ko kate hein. O ko kate. Yo lobi nini? Jazz ça ebisa. Te. Micro. Oyo ki ndenge alobi atanga ngosiko atanga o makasi après na PC. Mais Jésus ngala poser aux questions ngai. Yo répondre ngai. Yo poser lobi batonga sana bango rapport. Bon na sala présent so rapport ya oyempise ke na kenda ki kwiti na kenda ko sala ba recherche kaka ya bande comme ça za obela kuna après na sala rapport c'est tout. Yes, aux appels la bana. Ah la sexe botate. Ah botate mais botate l'amte mais de la sexe botate. Bon mais on ne sait besoin. Te pona longo là. Oh na parfait. Oh te na mama madame te na ujana. Longo là combien? Te combien te longo ka moko na linga ka mingi mais après ça déception. Ah na boya nga pe. Ba penai. Kobima te ba parcours to beta so normal. Parcours normal. Bosko ba obaya kaka ba pesa ko mbongo sili. Te déjà za ndumba te déjà na mobile. Mais plus beaucoup na sana na ba partenaire o ba changa maboko ba bike di boso. J'espère et ça le mien peut faire une peu boyer à moins peu mbala se peine. Oui. Ah, Ezebele. Wana Ezebele pas moi na moi sinon surtout je crois. Pour ce moi ça le bike a se père en bas ta kosi. Et à peine au va na bo monde pour ma tonton mon boy bien. Ce que le quoi biso ba africain soko olingi opusana oyebise tonton na sepeli na yo a mon on dirait moi pit mon roboy omoni to geraka ah vieux on est bien merci et ce qui nango j'espère nanda kwa lamba bien ni no sepeli nango lamba bien na pale na Dieu alamba plus beaucoup na salara liboki ya sardine. Boka sardi. Ndelo Dieu ali a mingi. Couleur ni Dieu alinga wala tananzo tunaye mingi. Soko kosi nga na ebi couleur. Parce que na tala ka émission. Ba tu peux on ba ebi couleur. Te Dieu a ça la bleu na noir mingi. Bleu na noir vraiment la couleur préférée nanga. Jara mi balo linga ka bazala pembe mbinga mukuse mwindo. Ou comment? Na koyoko pona jarte parce que ezaka ndezala nangoti. Jezalinga mobala za munene te aza mukepa za facile à manipuler. Parce que aza teint clair. Kande naza aza boy. Aza pe na mandefu te. Batamandefu boyoki na kangende wana batamandefu omonisa babibino batu wala mandefu sege et pas jazz bino bataminene sege pas jazz pardon badi oyo zolo bane parce que émission biso parce que comme que non na suka yes so bebi que non papa basi ningo mona bilati la basi mikolo yo moi conseil moko ko lancer pe ko pe batala ko mingi e ko zape ko chense ata balata wana lui alobi na ngato na pesa ba fan conseil te omoni ela telekipa te nga conseil gratuit na pesa bande ko mibali nde omoni moi c'est soit la ti lokola nga zo sakana na ye kolinge pété hypocrite c'est tout. Voilà, bogi conseil au Dieu au Dieu ndazana appelle ça conseil, bogi conseil. Le conseil n'est toujours comme bien. Oui, que notre test singala kingo pour mingi bimiti. So que zele que notre check singala kingo te bolinga c'est pas simple munene. Yo e biga ndé ma monde zalaga to boyi o test singala kingo. C'est pas si. Veut dire que au senti mutuno akatinga maloba. La bilanga te. Il faut epse azonga la santabu.
po na panza mais akalinga malo babi ben masala na kati ya Italie babi yonde kuna mokonzi babi yonde makambo ben masala obosa inte wa Mike SMK na kati ya Lyon gloire mena babi ke ba maman nzambe malamu bino tout na kati ya Londres obi ke to lela bino trop mingi to linga bino babi ke système des arrations na lobi pesa eloko obi ozongi sani bozongi saka kuna lilobana suka avatoka bwana non merci beaucoup pardon na gentillesse na yo ndenye obeinga parce que les a donné n'importe qui te toza ebele na internet tango poninga seke elle kamba makila merci na yo merci na Steve Louye babi tika tenga benga liso nzambe te babi jeune o yaza bien ce qui a vendu sentir que vimba bo rezali merci na Serre Passé sama sama qui mbo mnene veut dire que Serre sur la bien na monga ba angelo tango akolobo ko sentir que ba papa po saka ba bimisa merci beaucoup na yo ba fan surtout ba sepela na la Cerci en tout cas na pesi bino surtout ba mbote bo s'abonner à la chaîne na biso oyo chaîne moko boya bien qui veut top news veut dire qui na kitoko kini elengi ya biso kin eleki ya bango poto biso na biso na mama na biso ya bien asolara kitoko désolé ngambongo te mbongo nde makam potelo na mese foza na mbongo pesa eloko c'est ça le problème au moins il faut mettre ba oyo na mbetu osala ngo boy il faut za eloko siko yo na eloko te siko no mata mbetu na panza ndeni c'est que pesa eloko zo eloko a mobimba. J'espère que tu comme une émission ce suka pas du mungo na kati ya Sudaf bino nyonso ba liter nyonso na kati ya Sudaf to bosani binote aza poso benganga obengi ozwanga des numéros des ala na partout te zanga batu o non ba yebinga te c'est que ozana posa na nga benga ye so bengi na pesi numéro te so bengi yo na pesi numéro avant pesa numéro na bengi yo non na bengi yo avant pesa numéro asololi non apesa eloko non apesa na eloko hôtel ko eloko ngo sa quantité ni ya dimension ni. Merci beaucoup. Bye. Check.